pesa mama bisou Fachi pesa mama bisou Tozali koloba kobenda bino matoyi ba jeune fille ba fille android bosalaka attention ta la jeune fille oyo bazalaki vraiment na famille ya pauvre bali na mbongo te kasi akutana mobali amemie na poto na Luxembourg bana Luxembourg bokota lelo ko libino tanga amemie na Luxembourg quelque temps après ça dikaka 7 mois pamba mobali atuni osala baleki ona za baleki mibale papa akufa mama akufa baleki ne mibale batika na Afrique abengi baleki na yeso mbale wana siko qu'est-ce qui s'est passé mobali ya jeune fille oyo abandi kobima na baleki ya mwasi na ya mibale pesi pasi surtout ya suka ya 14 ans ye pena comme ça qui est kombi Dieu merci jour oyo mwana mwasi oyo a découvert que mbongo baliaka eutaka na nzoto ya mwana leki na ye mobali wana eutaka na nzoto ya leki na ye mobali ndenge nini asalaka ndenge nini est-ce que omisaka mbongo asalaka mbongo wana ndenge pe bimandengo wana leki aseki ya na vérité tango mobali aye momwasi alingi asola na mbali aganga na mbali yo omisaka mbongo na ndoto abaleki na ndenge nini mobali c'est clair soko lingite okei na songo na pauvreté est-ce que na pauvreté na baleki na yo bozongi Afrique et puis na détruire bino ndongo mona kawana saka ndengo wana na suka nango mobali mwasi afandi ni akangi motema mobali c'est soko lingite na kosala o na le umona te na vie mobali wana asalaki makambu oyo ezalaka te na suka mwasi ayi kokima bakimaki na États-Unis d'Amérique kasi mobali prometaki ye ndenge bokimi ndenge wana yo leki na kokufa ya liboso kokufa ya imbala kokufa yo moko pe okomona makambu na kosala yo kasi eleko ni lekaki wana bandeko yango tokobetela lisolo le pesi pasi mama okota ba ya ba koti ba ya basi ya imbala bokota po lisolo ya lelo ezali pasi ya kosaka te mokili oyo ezali makambu vraiment Toke na Kinshasa epai wapi makambu ya Sony ba roulage mibale ba PCR bakangi chauffeur ya kombi ba pesi bango 500 francs ba ali ko bola 500 francs na muninga pia 500 francs ya ba 200 na 100 abimisika ya 300 francs mswana mona ki ale pesi bagarre bitumba ya kosakana te na Kinshasa o makambu ya Sony boye pena ba PCR Bazawela 500 Toko suka api na ebite office congolais de contrôle ba ekosala nini mane ko bota eloko oyo to ebite ezali kisi to ezali bombo kasi ba fongola na sachet tala tango batia ngoma ekoyi bongo masque basala kango na Chine to apandeko bakambu ya somo boye bandeko baleli Ndeko Kazadi Mulumba oyo azali bongo mutu ya PPRD to monaki na video etambola ki bandeko oyo albaki bango basali ba soda ya Joseph Kabila to bandeko buka miki ya GLM kasi video oyo ami filmaki yemo kwa elukele makambo asala bongo na innocence balongoli musala babi no respect na chef de l'état pour abaki no Fachi azali faux président bako ko intimider bango to peut pas nous intimider ba vidéo wana et peut si pas ya kosakana te tala ina awa ndenga bale ko loba na ndenga saint pardon mais détail nango to développer encore l'émission à l'élo. Nous sommes là avec Palamoto en direct du GLM. Même orange. GLM to yawa beats moko. Tu sais que datingi ba tene ba sa biso ba. Biso ba sola raïs. On ne peut pas nous intimider. On ne peut pas nous intimider. On ne peut pas nous intimider. Naïko sa vidéo par rapport à les réseaux sociaux. Premièrement, d'abord, avant toute on a présenté très sincère excuse et pas le président de la République, garant de la nation. Pour ça, papa n'a pas motema. Ils ont été dans le ministère de la Finance, par rapport à l'éducation, nous avons pas par rapport à l'éducation, nous avons perdu la famille politique, nous avons Eric Touti oya quartier la terre bandeko ekamwisi biso nyoso tuna biso na ngai na bino batu ebele na yebiteka batu buke bayeba ki vérité nzoka Eric Touti wana azaka Rwandais Eric Touti andimi yango à haute voix que ye asana ye Rwandais azongi kutu na Rwanda ipade kutu baponie abanda kopesa cours ya rumba congolaise na université et Eric Touti yo bongo na biso
Samangwanda après Samangwanda et ça Eric Touti kasi monsieur Google Kutu à répondre à bien Kutu savoir ba ndimi to féliciter mais ba on suba on di matin ngeni to développer ngo kaka na émission ya lelo nasi Eric Touti mutunyo ça bien mais Eric Touti tanga yaka na quartier la terre Koffi Olomide a présenté Eric Touti comme un jeune Kinois. Biso kaseki Eric Touti eza nango kombo na ye. Or que non, le mec vraiment azalaki Touti ya solo, munya Rwanda pende ya solo et qui il parlait très bien Kinyarwanda. Mais c'est ce qui est un peu bien na Eric Touti, il avoue qu'il n'a jamais été congolais. Il avoue qu'il n'a jamais été congolais, il est toujours un sujet Touti rwandais. Na lingi pe ba Nyarugabo, ba Moïse Nyarugabo, ba Vital Kamerhe, ba Ruberwa, ba sala pe lokola Eric Touti. Abeti kutu lisolo moka lobi auti Kigali, bazo pesa information moka comme professeur de la musique na université de Kigali. Tala bombo oyo soki pe bombo so pe ki beza na forme ya kisi tala ba bimisi yango na sachet nango boni eza bombo ba bimisi yango na sachet nango ba te yango mai bombo wana zo bongo lezo fungwa mefungwa mine papier syndic mai lamba tusi e komi masque Mfate sasa mfate bimima sasa mone dawa ile ina vimba ibu na vimba yo yenyewe ile ina vimba ile tunaanza kuifungula sasa natoka papier tunafungula mone sasa échantillon na dessin inatoka kwa ile dawa bantu pacha kwa wazungu tena ba chinois njoo hiyo unanuka saka vix inanuka yo hii angara dawa mone no dawa mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Kaputu. Little People Shop chez Mama Charlotte Kaputu, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ki komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo abika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Kaputu. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meya Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso te bilamba na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba
kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bande ko balandi ya radio lokoye télévision bisika nyos to bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo radio lokole masolo et pa rapide kuta na ka pona ko beta masolo ya makambo sali koleka bongo na communauté na biso africaine en général. Mingi ya biso batu ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende Tata ya Sedek. Voilà, ça fait un grand plaisir ndeko. Dans ba chaque fois que koti et le ko ya liboso yo partager soko zali abonner. Soko za abonner te au s'abonner et puis au partager. Avant de partager ndeko, sois bien soin ya ko fina cloche à notification. Combien? Voilà, nous profitons pour saluer Eric Shimanuka depuis Barcelone, Espagne. Mboka na ba konzinango quoi. Eric Shimanuka na Barcelone, Mbotenayo. Alors je profite aussi pour vous dire que Sokolinga Radio Lokole Solo, Sokolinga émission a évolué. Yo supportaka bongo bat o bali ko supporter biso na pesi mbote na sponsor officiel la chaîne Oyo Michael Josh o dali griffe ya bana mboka. Griffe ya bana mboka basé na États-Unis d'Amérique pa yo batekaka donc nyonso tu ya kaka ne ba ta ba griffe mususu. Tous les gens musiciens, ils ont vanté les griffes à paya, les japonais, les italiens, les castalais, Michael Josh. Au côté de site, il y a Michael Josh. Au poni article au salango biloko ya été ezali pour la Afrique biloko ya hiver ezali pour la bata hiver kota kuna yotala commander ata eloko moko ya ba kotindela ngo ekoya tie pa na yo est-ce que komi soko ko kota na site te obengi biso to kopia numéro ya Michael Josh et puis au so na Michael Josh. Alors je profite pour l'occasion pour na bateka ba super wax soko obengi Michael Josh okozo ba super wax na moins cher ya pa ba azo te ba super wax moins cher que les kabatunyo surtout est-ce que komi ko le ka ko tu vlis ko emoko o to ba kite to lobby. Voilà, nazo rappeler sur bande ko pona ba tenga vidéo lokola ba image oyo ko bomona awa ndenge ndeko mobali akomaki ko sala kaka ya makila e consort moyo tela bino yango awate to côté yango na groupe na biso ba membre d'or ya radio lokole so na besoin ozo ka ba image alors benga na privé to kotisa yo na groupe ya membre d'honneur membre d'or gold members of radio lokole kuna o wala ko ba image nyoso to senga ka to ko pesa image na 1000 personnes ba monde ngwate woni ba mega ko kende wifi no so to ante za la raté mais so na membre d'honneur kuna mbala mako to poster vidéo to poster mbala mako na ba image oyo isa sensible to ko na YouTube te est-ce que beaucoup mi c'est que bien merci beaucoup. Banda bongo na lisolo ya ba policier epesi pasi ya kosakana te ba policier au tracasserie ba policier mi balé ba bundi likolo ya 500 francs. Qu'est-ce qui s'est passé? Policier moko akangi chauffeur ya kombi. Chauffeur ya kombi a pesi 500 francs fini 500 francs. Nzoka mninga telema ki wana pota ba kabula ka ipare. Bon ça l'ensemble ta bo kanga bo choquer console suka ba kabula mais ndeko oyo ya linga lekela mninga policier moko roulage PCR alinga lekela masa na ye ba pesi 500 francs akundi 200 francs a misika 300 francs master fâché ya bitumba ya kosakana te na misa batu ba okipe ku teke obo batu ba oleka batu la policier suka nango nini o ba wela 500 francs ameni mninga 200 francs ya ezalaka ba kondi botela makamba policier note mawa mingi.
Yaya batina biso image moko image oyo bango bazo benga ngo dawa na swai dawa ezali ni kisit mais to yebi keza kisite na disiko za kisite ko za bombo po emballage wana ezali ba emballage ya bombo bandeko tala bombo oyo soki pe bombo so pe ki na forme ya kisi bon to so lokola bombo to mantole on ne sait pas yaya to so la attention na bloc auto liaka auto pesa ka ba to melaka ils ont pesa passi office congolais de contrôle bozali wapi botala ka makambo o po mawa tala babimisi yango na sachet nango boni eza bombo babimisi yango na sachet nango bate yango mai bombo wana ezobongwa ezofungwa mefungwa mine papier syndic mai lamba tusi ekomi masque misu na zolo na munoko yaya tokosuka wapi na mboka oyo office congolais de contrôle landela makambo po note mabe kokota landa unaona hivi tunananya hapa ni dawa banakuwa nayo mchunge mone sasa niti kiloko vidawa evenema idawa vile itafanya fungula yule anafungula afungula tena mikono njoo usipeleke kukinywa bakono yule anafungula huyo onyesha na kuonyesha dawa hiyo comprime moya bure hiyo umeona sachet tunatupa bana tunatupa mfate sasa mfate venema sasa mone dawa ile inavimba hiyo inavimba yo yenyewe ile inavimba ile tunaanza kuifungula sasa tunatoka papier tunafungula mone sasa echantillon na dessin inatoka kwa ile dawa banatupacha kwa wazungu tena wa chinois njoo hiyo unanuka saka fix inanuka yo hii angara dawa mone no funguka na kumacha dawa inatosha maski ngola kumacha leta ni video sa kumacha hata bajibara acha pakeni shino arvala acha lambe ton afakeni kaona kufuata dawa ndio vile Mungu alisema wewe utakunya komprime asema matunzo asio upate kama ni matunzo ya macho me yo hii sasa nenda kuyala kwa macho nifike vike kwa mask na ibamba hapa pa yulo hapa nini dawa ngara dawa monona dawa monona dawa wala ndio vina famu ntumbu inafani kamuntu mwa kuseje mnafaa histoire unaona dawa hiyo Hapo tunatoka na dawa na hapo tunafika nayo muone echantillon mnaona mambo dawa hii kwa mwestoma eske bana sabu suwiki moya magharibi kimoya busuwiki ma pendant 7 jours ni bibu kungapi unafunga ntumbu makambo oyo ya kobuka mire ya GLM ça a fait couler beaucoup d'encre toka ki Lulu Mande aleka ki a expliqué ki bana gombe mais Lulu Mande to kozongela esima na mission ko ya epai wapi monsieur Google a répondre pe Lulu Mande maman ça donc otie ba to makambo na mukili oyo totala ki vidéo moko bana ko circuler ki viral na réseaux sociaux ya ndeko moko ya sara innocence comme on a ndeko Kazadi Mulumba ya sali bongo na yebite agent INSS mais azali membre ya famille politique PPRD tango ba bazo buka ndako ya GLM ba buka ndako ya Joseph Kabila Koso ba ya ki bana ko buka ndako te bana ko fungula nzela pe il paraît ba clôturer ki nzela pe ça ka GLMT ça ki banda ko ebele ya koto kuna ya Gombe o bakanga nzela ya ko bakanga na nzela po nini lupango ya mutu bakanga nzela ko buka miru pour la fungula nzela bato babanda ko leka ya bobuki miru ezaka GLMT ba buki banda ko batebele ba sepeli mais bakanga pe côté ambassade ya États-Unis kuna ba fungolite bo fungula pe côté bakanga ambassade ya États-Unis tala personne de la pe funga ba le karape est-ce que bokomi voilà ndeko mo azaki ona bande ko loba on ne peut pas nous intimider. On ne peut pas nous intimider. Non, alors qui Fati, faut président Mokobo, il y a se filmer de Rokas à dire. Alors, on devrait regarder Moussala, Balongoli, Moussala, va licencier, lettre et on va licencier pour l'année, on ne sait pas. Balobi paraît, a manqué respect à chef de l'État, à agent à l'État, à quoi il manqué le respect et pas à l'État. Bon, Bile Mobotana, Bito le baraté, bon jugé. Maloba, Oya Roba Kiwana.
yango sali ke balongola musala au licencié mutu na loba wana pour baki on ne peut pas nous intimider par exemple to président Fatia il faut président et ça dit opinion na ye est-ce que longola mutu musala pour le Cambouane et pesa qui passe ya ko sakanate ya tali boye madeso abane keka boye allez ya se plier azonga sengi na pardon hein asengi pardon na mokonzi ya mboka ngana sepela na acte wana ya simplicité ya kozala humble ya kozonga makanisi na ye tala ndeko Kazadi ndenga loba on ne peut pas nous intimider albena musala mbango yako défendre chef Kabila maintenant maniki ya pena bo licenciement na musala longwe azongi amikitisi asengi pardon mais ici alobi il reste PPRD landa ndeko na biso Kazadi Mulumba. Nous sommes là avec le Parlement en direct du GLM. Même le GLM, tu es là, bits moko. Tu sais que tu vas te faire ça, tu vas te faire raïs, tu vas après. On ne peut pas nous intimider. On ne peut pas nous intimider. On ne peut pas nous intimider. Tu vas nous sentir. Faux président. Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir peuple congolais, bonsoir tout le monde. C'est bel et bien moi, Jen Kazadi. J'ai fait cette vidéo par rapport à les réseaux sociaux. Premièrement, d'abord, avant toute fois, on a présenté une très sincère excuse et par le président de la République, garant de la nation, Oaza Papa Nabiso Motema. Ils ont été par rapport à l'éducation, nous avons par rapport à l'éducation, nous avons perdu la famille politique, nous avons par rapport à l'éducation, nous avons au Congo, par rapport aux réseaux sociaux, nous avons justifié, nous avons présenté des excuses. Et pas ya Ouazali numéro 1 Nabiso Yamboka, le garant de la nation, qui est le président de la République. Ouaza Papa Nabiso. Nous avons présenté des très sincères excuses. Nous avons suivi les commandes de Boy, nous avons profité de la ciment. Oh boy. Non. Je suis venu présenter mes très sincères excuses et pas papa. Nous avons moi place ma bezali papa obaka mwana te ko bengana mwana te ko buma mwana te tout franza mwana amoni ozo le kalika na réseaux sociaux na ko sala traitement na batute azo ezolo ba mabinte ya mona bina ko pesa na senga beskizi ya makasi et pas papa na ngai le président de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup papa dans mwana na yebine ba finga raté une fois de plus la finga rapé batute. Merci beaucoup. Mes excuses, papa. Yaya Eric Tuti sango etamboli to video mo resamboli asali yango na Rwanda nanga ina bino bande ko kamusinga ita na video wa to yebaki yango Eric Tuti te la quartier latin seria bababia ba fali pour ba yaki après ba Eric Tuti bababia ndonga koso tangu mvua bose lungwa kiwa je crois bababia et bababia non. Eric Tuti asala ranze muto biso bebe wanga wa motema paseleki na bungi nzela nzembwana ebeta mais ba kinwa nyonso tu ba congolais nyonso tu neti ngai bona ebitenga na bomba na ngata vérité na yebaki ke Eric Tuti wa kombo pour Koffi Olomide a présenté comme étant kinwa moko boy par le baralingala do maramutu ya Congo nzoka Tuti wana Eric Tuti azapela mututi muni ya Rwanda yaya to wana na Congo to kanisa kapi papa na biso nanyo papa na biso koko na biso nanyo Sama Ngwanda fote ya mandataire fote ya commerçant atekeli biso elamba moko bampangie oyo ye peut être Congo à l'époque abana ko basa Angola te ebite alobaka da Angola mais na ebite tangu makambe bebi so kindenge nini azonga ina Angola mais ayaka hommage à notre papa Sama Ngwanda et tout peu de même et tout nzoka zakana Rwanda siko azongi na Rwanda akitina Kigali ba mbie pa télévision abi oui
ngana loba yango te na congolais na rwandais na tuti azongi na mboka na monkutu apesi avantage pour aller plus loin balobi il faut nous pesa cours ya musique congolaise comme musique congolaise comme patrimoine na UNESCO a on pesa cours na université ya rumba congolaise alinga benga ba massa 2004 basa mba spectacle na Rwanda kuna bon ça na ngoma bete est-ce que ndenga za rwandais chiko est-ce que rumba za ya biso est-ce que congolais mtako ko enseigner rumba na Rwanda to eza yenge pesi ngai mutu ko swa boto ça na droit na ya ko tanga pe rumba congolaise abi avant di trop na rumba congolaise na quartier la tala kaka ayebi rumba congolaise ko pesa ngo cours et ça na droit na to eza spécialité domaine préféré na biso congolais tout tanga sango na yebité et King Kester à l'époque alors baka nguya bona makamba avant alinga akena ko pesa cours ya musique congolaise na université moko songo King Kester mené alors kala asa yema alors ngo et ça na il faut qu'il y ait des gens au basali nzela au msusu balanda. Donc voilà Eric Touti. Alors monsieur Google azongi la linga wana mbalo trop Google ndeko nanga oyo. Abi yeku tupona ye azo féliciter na Eric Touti. Azonga ni ma Eric Touti mukito kotila oyo ka yango a féliciter Eric Touti mukema lo iboye. Eric Touti ça va. Ya azondi malaika za mututi. Bo atikala ko ba jamais kaza congolais to kinwa. Mais ba o baza kune be na gouvernement to yebi ba ngona yebité. Ba so ko boya ko ndima baza ba rwandais pour nan c'est ça le problème. Okomi ceux qui m'ont dit que les Rwandais et qui va combattre Congolais, pas de soucis. Autant dans l'émission, comment est-ce qu'un Congolais a directeur à prison na Gabon? Est-ce que vous avez gagné? Congolais, donc peinture, cours constitutionnel, bâtiment à l'État, et ça n'a pas Congolais. Bon, ceux qui ne sont pas Rwandais, pêche ma responsabilité. Vous avez bête? Mais ton dit Makande, l'anda non, monsieur Google, et bongo, tozonga. Frère Nabiso, Eric Touti. Eric Touti. Carguerera Oyo a frappé dans le quartier latin. D'ailleurs, morceau moko ya ye salaki succès makasi na début 2000 et bimaki meilleure chanson, meilleur clip bébé bébé wanga wa motema basieleki na bunginzela nzembo ane salaki succès makasi. Azalaki na même génération na baba biandonga entrée à bafali popa ba Gibson batebele nasi Eric Touti mutunyo saibie mais Eric Touti tanga yaka na quartier latin Koffi Olomide a présenté Eric Touti comme un jeune Kinois biso kaseki Eric Touti ezana ngokombo na ye or que non le mec vraiment azalaki Touti ya solo munya Rwanda pende ya solo et qui parlait très bien Kinyarwanda. Mais c'est ce qui est un peu bien dans Eric Touti. Il avoue qu'il n'a jamais été congolais. Il avoue qu'il n'a jamais été congolais. Il est toujours un sujet Touti rwandais. Na lingi pe ba Nyarugabo. Ba Moïse Nyarugabo, ba Vital Kamerhe, ba Ruberwa, ba sala pe lokola Eric Touti. Abeti kutuli solo moka lobi auti Kigali, bazo pesa formation moka comme professeur de la musique na université de Kigali. Lokola zan expérience mingi ya rumba congolaise, ye moko azoloba, ezate kwa azokosa, ye moko. Donc côté kuna bazo mone lokola Nzambe. Donc côté Kigali kuna azokoma lokola Nzambe moko boye. Donc ba konzi ba pesie na ndaku na mutuka ba pesie ba moyen il faut mona mwana mobali ndenga komi. Akomi na mafuta donc au mona vraiment que akomi na ba moyen. Alobi akomema moi quelque ba mistane ba Rwandais. Ba mistane ba Rwandais ba ya ba sala mo ba spectacle na kini ba yemba ba rumba mena kini ya Rwanda. Moni ba proposition na mais bisika wana ngara rozala contre Eric Touti te to lingine bato yo o yaka monisa bato motema na yo yaka na Congo lokola Congo zaka pays moko ya bolingo e ya makabato yaka monisa motema na yo ngana ye nazana nga Sénégalais na ye na kabula na bino boyebi na ngai
ngambo na biso ya Sénégal na ngambo na bino ya Congo. Omoni teke toko vande sika moko na bino ba Sénégalais kuna bosalaka ndenge o to salaka boy. Bino boza ba Rwandais bozaka na nini? O biso zaka na bangombe mingi. Bino bangombe bo biso zaka na matiti. Bon, bolesa bangombe na bino matiti na biso après 3 mois bopesa biso 30 ngombe. Omoni ndenge basolaka na bato. Omoni ke bokozala be ennemi te. Ennemi entre bino ba Rwandais. Moi j'ai étudié avec beaucoup de Rwandais. Beaucoup de Rwandais tout. Jusqu'alors nazaka na bango so en terme te. Banda makambo wana ya Kagame kota. Na kata ba relation nyos. Je dis vrai. Na kina ami na nga da France penda Saïdi Bokota. Je sais pas s'il est toujours en vie. Tout Rwandais. Ami pena to tengine be école moko to vanine ba moko. Ya utaki Italie na ba parents na ye après aye na Congo azaki na problème à français, problème à lingala et je l'ai appris na kenakati na ndako na bango naza ko apprendre lingala et le français. Un ami à moi tout. Ngaku du tango to kola na yebeka bo ce sont des Rwandais nazaki na makamu kwa mabete na yebaki pété ba Rwandais balanga batu mabe. Moi je connaissais pas. Sa mère était généreuse. Donc maman nazaki tout tu as mis kepena wana. Maman nazaki na gentillesse moko incroyable. Mais je me posais des questions à tout moment. Bato ba bomaka biso na este balanga pena ba Rwandais onga na yebi to ba Rwandais mosusu. Ça c'est une question vraiment na mi posa ka tango nyos. J'ai vécu avec ces gens-là. J'ai vécu ezate ya kolia sani moko, ezate ko ya musika te sani moko. Donc moi j'ai dit merci beaucoup na Eric Touti parce que ezana batuti mingi te ba koloba makambo Eric Touti alobaki. Abi vraiment que il faut boye ba na zaka Touti Rwandais. Journaliste écoute kamwe. Abi si na zaka Rwandais. Journaliste écoute kamwe. Bon, ego sala biso pasité moi na biso to pese maele na biso malako na biso to kotie na bisiko yo ba pa musu ba ko kota te. To mona ngope pa samangwana to baneko considérer bon lokola zana ye mutu ya makela dozombo to tchaika ka munianga akoma mwana na biso mena suka na ngwa bitete ngape na nazaka ka ngole et puis akenda na ngola Edouard doit pesa etala ka bamba na villa ba pesie vi kitoko isaka biso pasi mangwana kakoyo alelisa epompo na nzenze alelisa epompo na nzenze mangwana isalaka batu pasi surtout na sepelaka na mangwana mingi na interprétation ya salaka ya morceau ya poète Simaro faute ya komelesa tika ko ngangati nganga mangwana tika na lobi tika nganga na loyembo nganga ngunza mangwana yeko longwa na Afrika Jazz International pa ya Rochero pa Franco amemie na poto visa 80 mangwana quitté parce que Franco a yibaki Rochero deux musiciens na 1980 aibi Rochero mangwana aibi Rochero Madilu système na 80 na même 80 wana Madilu atikali bango bake poto retour 80 oui retour bakenaki na entre janvier ou février retour ba na juin kaka na année 80 wana Luambo amemi susu Madilu parce que pro Madilu ezaki nini Luambo tango bazo kende visa 80 amemaki plus ou moins 42 musiciens ya ok jazz kaka tena ba orchestre mususu 42 musiciens oyo bakota na kati ya Erzaï à l'époque ba musiciens belé ba Papa Wemba ba Juna Janana ba tu belé ba kendaka na visa 80 ya Luambo. Alors tango Luambo azongi ayeko mema Madilu amemaki Madilu po akichaka Madilu motema parce que akuti Madilu na aéroport azolela aéroport Angele go Madilu azolela mais petit mais Madilu petit yaka Madilu aye ave babominga mais petit tika na ngolela problème ni ave babominga via ke ya tikinga na eba ika na okende
donc ayiso na problème na Rochero ka ba makambo o mona ko wera so na tigi musicien o e banda kala na ba Rochero na ba Franco Rochero atigi Madilu na aéroport ya ngona siko Madilu Luambo yebishi abibo petinga nazoke ne Bruxelles zo moi moke oyo van na tauna kozonga comme ça to tala dossier na yo tango Franco azongi ndesi ko Madilu déjà kangaki bisaka na déjà alongo déjà en Afrique internationale par Rochero azo sera grand maître tanga kozonga masole bana tango ba ye Luambo azaki na chanson moko bandeko komana kati ya hotel chanson na komona ngwezaki non soki kanda nini yango azaki na ngona basi na yebi pete azaki moko akumisi basi moko alobi pe makamuso ezanga tina alors mutalingaka yemba ngo ezalaki John Boy après na chambre d'hôtel siko John Boy azalaki te Luambo abengi nanu Madilu abi nazosala eloko moko boye petit tiana no mongongo na eloko oyo Madilu tanga tiana no mongongo abi abi tiali so mongongo na yoki sa mère parce que moi si a Luambo mutabaneko yoka ba sonios tanga yoki si moi si a Luambo abi maintenant ne mbibo abi mais pecho to recruter o Madilu awuti pa Rochero alobi yende akoyemba ngo son yo kitoko kokota nyonso ya Madilu yango wana 1980 visa 80 obi lelo rumbe komi patrimoine international ya UNESCO a tes alliés na ma comité mais les Congolais doivent écrire tout ça là na ba écrivain mingi anthropologie ba oyo ba salaka ba recherche mingi approfondie sur la musique congolaise mais malheureusement musique comme na coterie moko boy c'est-à-dire ba musicien muso ba komaki ba musicien de l'état loko la Rochero na Luambo ba komaki ba musicien de l'état ozomona donc ba banego bénéficier bango ka misa tuté ozina na Kiamwanga na Verkis parce que Kiamwanga na plus ou moins azali na trentaine ya ba équipement ya musique qui coûtait dans les 500 millions à l'époque Kiamwanga c'était un millionnaire donc ba musicien nyonso na ba banego betakala muta opeso instrument zaka Kiamwanga ozomona donc bazaki na mwa koteri moko batu wana kala ba musicien mingi bazalaki beaucoup négligé ozomona mais lelo ko na moni lokola mwa makambo yango pe ekoti na makambo ya UNESCO rumba ya moni papa we mbatango fali abimisi deuxième album nezaki soki droit chemin kosa leka ya ba titre mosusu ba misie ba bimisa il faut basanga mokeba au droit chemin kosa leka o moni papa we mbalobaki pecho na salelo kwa malamu me eza urumba te papa wemba de son vivant alobi eza rumba te parce que rumba tambola kaka na lindanda na mongongo soko yoki wendo koloso itanga zo yemba abana tanga zo ganga Marie Louisa yoka lindanda ebetama na kati kondeko yoka lindando ebetama na kati pona nini Luambo abande ko pekisa epompo alobi yoai kolela te ponzenze no Luambo azaki simana nyonso wana azaki na banganga nazoye ba pire vie na biso moko boya bandeko beta pe na OK Jazz mwana njili pe vie pajos akufa OK Jazz azaki na banganga parce que père aleki nanga azalaki na lubanga azalaki secrétaire ya OK Jazz Jean-Jacques agi lisu moko boye toboka que son âme repose en paix si akufa wa père aleki nanga pena donc ba mission nyonso wana OK Jazz bandeko ya kulia fwa masangu na pale oh Jean-Jacques donc bana bandeko sa mbodi ya moto mwana sopia ngoboye e pasoli vitre ndako mbodi ndambo ezui yawa bakene na hôpital bakokaka yete ale liso wana ba bomba yango donc voilà accident na yebiske uta donc muta simba ki pena OK Jazz Jean-Jacques wa pera lek nanga donc mona mama musique biso do ali
donc na mamiliandule pena to yali. Donc quand à moi na sepela mingi Eric Touti, vraiment félicitations à toi. Ya kundima vraiment ko sala no Rwanda ko sana yo Touti. Au monte tango na Congo batu bazala bango na problème na yote. Ozomona po mitia déjà Touti. Oza ba Touti yote bazo bomaka ba Congolais, bazo batamaka na sima ba kombo ba Congolais. O tambwe mwamba te. Ozomona yo za no batambwe mwamba te. Oza na yo Eric Touti. Nga na sepeli. Na sepeli. Mbala simako ya na yesu Congo akozane bien. Baby ki a Touti wana ye te Touti malamu. Siko il faut to sélectionner pour la France peut basala ka immigration choisie. Faut siko to banota la Touti nini wa ya na Congo. Bangombe na bino peto liaka ngote hein. Na mona pete na wenza ba ya Gambela o bangombe yo euti Rwanda. Te boyaka bolesi bangombe na bino après bokena bango nyos. Ata ngombe moko te botikela ka biso. Oyo compote na Kinshasa boyebi na bino ngote. Oyo compote. Guya ndengo wana basana bambuma. Me manga ezopola na Kimpese ya Lofutoto na Manianga ba manga ezopola. Bon, eza moi dessert hein. Ngonga nga dessert parce que nazwi pose na musala nasi na sala suba video na mutuka te. Parce que na changé horaire na homo 6 na midi na silisi. Donc yo permettre nga na 10 minutes na zana na ndako. Donc na sala ka suna Paris kuna te. Donc makambo changé. Na 10 minutes na zana na ndako donc on a reçoit temps on y sortir la bino vidéo. Mais na koyana li soleil Touti. Oza ga introduce bongo ya uta boye so memeo bakota bakami na bakabongo bana ba ofiba misapi ago bosa na kutuke ise silaki na misapi mazo fiba kaka po gumo ko ezali awa orke biloko nyonso biso moto kosango na mboka na biso mais vous préférez na bino bo salisa musée vous préférez na bino bo sala amphithéâtre ni siga ke bo sala ta usine moko ya pamba et transformaka bambuma bananas pour ça la bagie. Beaucoup créer plus de 300 emplois. Vous avez dit que Chilomboya na été na Congo na pour na ko aider ba Congolais. Biloko nyonso azotonga wana e ko memela Congolais lipate na nzongo. E ko memela Congolais ma desute na nzongo. O bâtiment so intelligent ya finance. Mboke za na budget à 4 milliards. Tala PIB à Congo. On les main na misut. Pour comprendre que bakosa rabino. Au moins mboka na so yebi makambo ebelete. Ozalaka lwa ba Congolais ba kumisaka o beton. Ozalaka ndengwana. Ya omona ba Congolais ba yebi mingi te so zo discuter na ya bando ganga. Akaso ndire ko ganga iko ko convaincre mutamayele. Non. Argumentation. Pesa ba argumentation ya malamu. Construire makanisi ya malamu. Tosenga kina muyaya. Porte-parole ya gouvernement. Aya ko pesa biso. Compte rendu à dépenses au basala ki na GA francophonie. Tilelo tout la mwisi ya zaza. Tilelo tout la mwisi ya zaza. Bon, bino bana kini bana Manianga. Bino pe boala basafu kuna. Yana ngandeng moko eza pomme verte. Na buki na lopango na nga mwanzete ali na bukaka na liaka. Bino pe buka ya bino basafu bozana ba malala ba tondolo. Bino musuku de bota ko fele. Eteli makasi na ninga tete la makasi na ninga eza la croustillant, croquant, croc. Boye eteli makasi. Lakini muta oboka te oboka pomme. Nzambe na ngaba pangi ya fensa. Pomme. Ngana boka kinanga. Pweza na ngwe bele na lopango. Me yo eteli makasi.
nalingaka ezala croustillant croquant ah eza loko ozolia likaso etela makasi ezolela te esala bien te bolimbisaka boloba omoni yo na poto obwaka biloko ya kolia mais il faut yebaka toza wapi twana kimpese te yaya twana lingwala te toza na lingwala te kobulaka babiloko no wana te obulaka twana mikili biloko yele badamasi yele kutu biso po torespectaka nzoto tobangaka bongo bato baya pena na esprit pena ke récupérant sao na yego récupérer ba retard à Congo taba koma minene ba misuni bota bango na sima mito mais c'est mauvais pour la faut garder la taille boy ozomona donc Charlie pene vandi yo ndengwana bongo ndezalaka bon ah on a na pause mingi te nazaka na moi 20 minutes on a sali moi dessert nanga po tina o memaka gamele ya te pona midi kaka tanga nazokoma na pale nzambe nanga ndako mokonzi bilia ebele nzala pe ekotaka jamais na ndako ya mokonzi ngate munayembango vianga mopa osonga mbeli babetaka nkomite komaka tala mesa c'est tonda koto loso koto mbala koto makemba koto nyama koto légumes ole ozomela na vino sikoyo okufa ndenge nini okufa ndenge nini obela ndenge nini obela te oza tira maladi te po bantikor ba makasi lokwa basalaka entraînement na terrain bondo obela ndenge nini donc voilà bana mai na oya akenanga tango ifweni Radio Collective Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Ya botoko mawana tika topesa matondo to remercier Michael Josh, sponsor officiel ya chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozaliwana. Alors to senga bino loko moko bandeko ko na site na website ya Michael Josh. Au côté kuna oponi article ya soki na Afrique na Afrique boui sikoyo winter ngebanda comprendre siko na Afrique boui elo ngebanda sama ngebanda siko na Afrique pour ce moment ya ngona oyo le t-shirt boui to la ti boui ba polo oyo ya Michael Josh au sentir kilo pena ti na polo pena boui mutandimi mais na Europe sika boui mali le banda. Donc, kuna ba rivage ezali ba veste pene ya solo ba jaquette pene ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bali beaucoup ta kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien na moins cher tala yo que so ba chercher kuna 1535 € sikalango ba trahir payo soko so ba chercher na Michael Josh primo ko abordable mama na griffe ya mwana mboka ya na lingi Europe nyonso tout to yeba Michael Josh existaka ya bengako côté na site commander quelque chose pour Michael Josh so rebino ko côté na site yo benga le Michael Josh so na ngwa so za ngote benga to kopesa yo o sola na Michael Josh ye moko so za laki yo mutentel to mona na télévision Michel leki ngala sola na Mechentel na Mechentel couturier tel papa eza griffe papa ya to soutenir bana mboka est-ce que bokomi c'est que bien ya to ko betela osika bo lisolo o epesinga ipasi ya kosakana te likolo ya pasi oui jeune fille to sala attention pasi mi mona bisa sala te mais nzambe kaka da yebi to saka mabolongo kutana mobali bino batu bolingaka ono asi mobali ya bien za randeni mobali ya bien za mbala mbongo tala makambe commune ndeko oyo pona ki mobali ya bien ndeko mwasi oyo azali quelque part aba d'Afrique abane ko teka na ye ba malala na ye mama kufa papa kufa tike lokola likundi ya famille se bazaki misatu baleki mibali na ye moko ateka ka malala babita ba Afrique quoi esika moko boy amona ka mutuka moko ye bien de ka neza la ka sepel na ye parce que na so na beauté na naturelle ozomona mwana oteka malala mais beauté penezali to benga na nute ya ozomona mwana malala mais beauté penezali
ndeko asepeli na ye tout le monde ndeko asepeli na ye consort bofala andimi pe basava bakumbani tango ko ayoko sona ndeko mbali wana ndeko mbali na biseke nonga na fana na Luxembourg na Europe talaka aussi mobala poto asepeli babandi pe konkumbela e wumela kite a expliqué vino papa kufanga na yeda ba frère na consort donc ba sepeli ndeko atanga zongi ayeko zonga sali mariage na Afrique mbamoka ji donc amema na poto na Luxembourg tanga komi na Luxembourg boyebi ke atika na baleki na imza kundi ya famille le ko sa chose agité il fallait que ça la tout pour benda baleki na yepe ba ya mobali pandimaki mobali malamu basalika une année quelque chose comme ça quelque temps ba benda mobali na ye pardon ba benda baleki na mbale ya sto sa de mission botika ko benga landa na mission yo mission na cité de société obandi ko benga moni bo benga na teyo ka lisole sila pour benga bo komi to ko yamba bino ka so lisole sili bref mobali na ye abengi si baleki na mbale ba ye tango baleki ba komi basalika a 2 mois ya pamba tout le monde mobali wana za businessman la business ayebisi yana bango oza mo sitaino na lingina mema baleki na mbale bakende kotala business oyo ngape na salaka ya mona quand même très bien que baleki peut pas s'épanouir parce que ndeko mbali abale na komona katuku bianza ya oza na poto oza na Afrique du Sud oza wapi soki o moni baza na mbongo ebele linga ko yeba mbongo wala za mbongo wana wapi mbongo wana ya nini yoka ovandi mobala so sala ka nini soka so mbongo wapi azo soke la mbongo yo soko lio soko melo ebite mbongo butaka ya asi komi to so la pembe ndeko mwasi amona baleki ne bakenda mbali ba basala so 2 semaines tango ba ko zonga amona kaka attitude ya bandeko na mbali échanger c'est comme si ba sepel na yana bangote akangeli ya kanda me ba teka na se ya tout le monde comme on a bino bokena ne sengo bozo na mabonde non ça va y a pas de souci ya ba fani ba mele bango ngenge ba fani nie ça ne va pas et l'équipe mikolo donc balek ba komaki indifférent na ya na bango ya pe la poto yo prendre ba camarade no akaba me balek nanga bana ba ye bana ba uti voyage na mbali nanga consort na mona ngo ba sa pena doki on dit ba se pena nga soute qu'est-ce qui ne va pas ndenge na lobaka chaque ya bande comme susu bango basela ka nzambe te bango bataka do vers c'est vrai pas c'est pas ça va nga fana me pas maman moko boye bango balobaka ndengo ya asana nganga te maman wana prophétesse asambelaka kutu prophète nganga te okende kotala qu'est-ce qui ne va pas peut-être baleki na yo bazuma mbongo bazua élévation bazo bombela yo bakanga kanda po senga ba mbongo te me yo toke ngona poto awa ça va ndeko mwasi pe o inde bakepa prophétesse wana nganga bwaki babenga ngoni ba o baboka babloka kutimi ba zebo ba mayaka bloko mayaka so kaka so ba bwaki abwaki tanga moni etali si so betala saka ya soso le kutana bitike no baleki na onde bazali awa bangonde basaela kambal na yo mbongo oyo liaka na ndaku e uta baleki na yo na ndenge nini surtout les qui à souka ya mukiwana fi yango ye moka na 32 ans so ye moka na 32 ans bon les qui na souka ya olandi ya ta akoro ba 25 na ebité ba peut date mais c'est vrai qu'il y a souka o ya souka o sala ka bana mbongo azani ba 13 ans 14 ans abi basala ka mbongo ndenge na bino te shoka ndenge wana ba les qui basala ka mbongo pa na yo c'est vrai tant ba so na ndaku et puis si mutu ko so maman prophétesse yango alobi na nyoso te basala nga mbongo ndenge ni moi je ne comprends pas a tcheka kana se ba jour eleki jour moko boye azaki na chambre na ye azoko bima tanga bima poza couloir abina couloir na salle de bain ayoki leki na mbali ya 13 azoko lela ate mais leki azolela nini boye alors le moko ya douleur au sakanate qu'est-ce qui ne va pas ateli to ibo mais leko douleur ça nini qu'est-ce qui ne va pas dans la boy nini abino peut-être leki nga eloko mabe sali a fungoli porte à kota boye akuta leki na doki douleur leki na fa na position ya kaka quoi qu'est-ce qui pas leki wana azoko sala ba kaka ya mbongo do azo bimisa ba mbongo na sima est-ce que komi abengi na koma biyo bakamni osala wana abenga zombongo no yango wana qu'est-ce qui ne va pas nini abengi na koma bi
bon yesi bakangi déjà biya please ko yebisa beau frère te ndenga kenaka na biso kuna tanga kenaka so to ala so business abima biso sika moko na secte mo to kutana ba abenga tonton o ko sa tonton te to kutana ba tonton musukuna ba tonton wana ba zwa biso na sima ko sakate sodo ba ngonyo so to ba plus de 17 tonton alors ba bino to sala ndengo wana pona mbongo oyo omona nango donc ba chasko do charge wa so pana ngai mundu wasala bakaka ya mbudo mbongo oyo leka e utara kaka na nga oyo oh yaya ndeko bana osaka kaka mbongo balinga basanza ka osaka yebna osaka kaka ya mbongo yoka douleur osaka te c'est vrai abi please tonto alobaki soki kaka toyebisi yo akobenga na biso tokosufia ya talaka se futa okita Afrique ya souffrance wana papa kufa mama kufa tondi meloko babenga yanga tokanka mutema tokondi mateke yo babenga na so babenga yo biso za difficulté please yaya ko sa tonton te oh yaya muta pesi ni solo infirmier ngona na États-Unis siko to koma sika wana abeti solo so oyo ba passe en sakate di solo oyo e ba ina Congo e ba na Afrique et que na Europe et comme en Amérique muta pesi solo oyo muta Amérique infirmier o azaki na mwasi wana yo kal so ya tselanga ba jem badeko mukili oyo eza makambo tokomona makambo na mukili oyo ya pardon ko yebisa tonton te ya pas se maîtriser mais mutema ka bien te atali boy nini oh non chaque fois ndé ali aru tonton akoma ko zwa ngana cimenterie VW oh c'est vrai pasi ya ba yebisi ya lobate mazalika te a Congo limbongo no soto ba lias ba brique ba dollar ba euro azaki nango tango ka mobile akoti ayina poko ayina chambre mwasi azuna nu abandi ko lobana ba moko abambe na brique moko yo mbongo na ozo kana na mtu ba leki nanga do ko mo sa ba leki nanga pasi ba sa la ko mbongo boy mobile ba moko apesi 2 chiffres pa olo bana ngabo po ani mbongo ole ko yebisike utaka soko lingite ale okangi bisakara ba leki na yo bozongi na Afrique siko adi kene osongi na oteka ba tomate na yo ba manga ba bitabe na yo je pas le temps oh tu ezaka ndengo ko bana ngelo mo tenga na longo na via passe na awa ozo permettre pe ogangela ngai mbano ya suka alors la fille est obligée atalika ba zo en Afrique ndengo wana à se maîtriser afin de gagner elle était obligée d'accepter ça c'est quelque chose grave elle moko na butu soki mobali na ye abimi à côté dans chambre lek na ye ya mobali wana ya 13 à 14 ans cimenterie donc azoka à vivre na passe wana pendant une année donc si mobali akena lek na ndengo wana cimenterie et puis na air mo lek akei ake ko sala kaka ba mbongo ba mbongo musu ba zo rapena ngai to benga ngoni mbongo ya kisi to kisi ya mbongo ezaka nini est-ce que mbongo ya nzambe ezaka te mbongo ya nzambe ezalaka te ekomi ba Michael Josh patron mbongo ya nzambe te mbongo ya nzambe ezalaka te to soutenir ba œuvre ya nzambe yango fallait ka radio le collègue monsieur Abo ezalaka pona oyo kaka masolo mususu ya Marco yango na ba chaque fois soki solo ko bon moment pona yo mo to partager toujours partager ka ba solo ya radio le collègue pona o peigner bande comme mususu bande ko bibabika jeune fille wana a se maîtriser pendant une année alors yaya nzambe so alinga de livrer kana ba moyen no surtout so fille wana donc tellement azaki muti ya beauté na tena oteka ba fruit na Afrique a comme na poto siko tala vrai chéri sur bon à 32 ans a mais c'est na beauté à ko sarate moi si bonzenga so na tellement photo na awa bon en tout cas mon nzambe na créé à kela na moi si o kelam le ko la ba zozo double aigle combien avant d'un jour na train boyé na train à mon agara congolaise ya RDC congolaise na biso bonde comme susukaka afadati mama ofandi boye po anini yo za boye ndenge nini na mo no ba problème ko sakana te pena problème no nini yemo ko tanga betela ndeko na infirmière abi na hésitate pas viston ndeko na hésitate mfio na hésitate abandi ko betela congolaise on li solo nyonso tout ko abi eza boye mais il faut kima tika to katra ba montre ba sachet boye
sachet vous tikalaki Michael Josh to la sachet ayi mais il faut kima ngala ko sunga yo ko kima encore ba congolais ba foi comme pour tout ayi ba rambuti ba buku ota buku to beto na nga système pour accompagner mamba combat mamba système congolais wana ndeko mswana a aida fiwana na baleki na ye pendant une année alors supporter fandika ni ko to bala sur le bino en Afrique a maîtriser azakana bambongo ta liaka sala bakamuta en même temps ba oso baleki na sima ba oso baleki ko boleki pe a oso la mbongo bakaka normal bambongo pe o sala ngo normal papa si ça va bien expliquer so mbongo wana e sala ba normal tout ça ba conséquences basali ba document nyonso tout ba faux document ka ndeza système ba document système et ceux qui bango inane mobimba basali ba document wana et après moi la fille on est à 32 ans à comment il a 33 ans bien sûr les qui a 15 ans nous savons comment 25 quelque chose à se retrouver dans les États-Unis d'Amérique à quel États-Unis d'Amérique ndeko wana congolais a benga ba ndeko moko na ba zo bango a comment on fait na pas ndeko moko bo connaissance kaka a comité ba ça mon peut-être ba sanga raté camarade ya fille wana ko ta benga les États-Unis a comment on fait na pas na bango ba kimaka nini jour au mobali na ke na ba voyage na wana 2 semaines na ba incantation na wana na ba secte na bango parce que na bango une fois par mois 2 semaines kuna kesa ba motanga ko yabwe mbonga ko sakanate pendant qu'il y a gagné ba kamna ba balongo comme les États-Unis d'Amérique ça une semaine mo ba na ko zonga ba kuti bango te oh aluki ba recherche de surtout ba recherche siko reste na maginini tanga kei numéro na WhatsApp e banaika ko sala numéro ya WhatsApp banaika ko sala allez mo bana bengiye abenga ko bono sa ona ko yasu tellement mo sa benga na États-Unis ko benga nga su tenga na abu pia abi bine bo kimi les États-Unis ngala longolo en Afrique oloteka ba malala bitabe famille a pasi na longolo na viana na les États-Unis pardon na Europe na Luxembourg bande ko Luxembourg mbote na bino bande ko bena Luxembourg ba bisolo o ba ko e ba ko bena peut-être fiango alo te ba yoka le so Luxembourg na bête solo boy partage yaya on s'en de commencer à Luxembourg partage on a Luxembourg dans Luxembourg pour comprendre tout bête le solo o pour na sentiment mais pour na ko peigner yo kaka et c'est quand de quoi kwayeri yo okoyate est-ce que komi biso ke na na ndengo wana to so nuire mututu yaya est-ce que to tangi kombo ndeko o sala baka wo sala Luxembourg e bobali to tangi kombo na yo to tangi kombo na yo te o komi ay se ndengo kimi ndengo wana zelo wana osala da lek na mbali akufa kalate so lek na mbala kufi o so la dipe wana akufa e bongo yo okomona mambo ekomela oyo okomona eza boye papa fiston mutapeza sur infirmière wana bino jeune fille entre akomaki na États-Unis aye ko se retrouver que akomaki na zemi akedaki na zemi akomaki enceinte zemi ya mbali na ye wana bien sûr mais sikoyo ntango akomi zemi yango libuma ye koma monene te zemi ya 3 mois zemi na revima na 3 mois ye libozalaka à plat 4 mois rien 5 mois rien 6 mois zemi evimba te ntango basali kaka 6 mois na États-Unis leki na ye wana oyo asala kaka bambongo abandi kosala kaka ya bamakila boule ya mengo sakana te bakena na hôpital boye batali mais qu'est-ce qui ne va pas boye ba pesa ba calmant et simbate bref 2 semaines après leki na ye wana aye kokufa et pesi ser wana donc qui trouble ko sakana te leki na ye kufika ne mbala baki wana bakundiye eleki 3 semaines kaka ne mbala lobaki leki ne mobali kaos akufi susu atikali siko ye moko epesi ye trouble alingami boma tele koto zemi na ye koto yo zemi yango doki 6 mois ezo simba te ezo vimba te donc a craqué. Qu'est-ce qu'elle a fait? Amela bakisi overdose asangisa bakisi ebele ba 8 so bakisi nyonga asangisa mela ngobo ndeko oyo bafanda pa na ye tanga ko zonga kuta mwasi wana kaodo ba furfule ba na hôpital tama be na hôpital ko ba makiye to le masiko ndeko congolaise asala na hôpital wana tango ya ye ba réanimer mo muke ya mutapé so infirmière abino quand est à l'hôpital ba ko sa l'hôpital bo bien ba francophone abino yo kutu ndeko na bino moko ya
Il y a francophone, à ça, le français. Et ça, c'est pas anglais. Tant qu'il y a Yesikoyo, à ce moment là français. Ah, donc, on a dit, ah ouais, tant qu'on est infirmier, on va français. Ndesiko, quand le solo fiona, a bandi ko bête dans des quoi, après sur le solo. A bête là, il bimba, quand de bête de binoboy. A bien, on a mené la kisi, n'a pas pour la vie sur qui n'angaï. Tout le monde dit, Dieu merci, ton n'en tellement. Overdose de gars makasi bazala ki obligé ba bimisa moi avortement forcé do ba ça curetage fiango tisikoyo na lokuta bino hôpital té asaka l'hôpital ndeko ata matala ba pas fisto beta li solo rapide oteya ndeko yo ya tout ça ba commentaire na yo ta commentaire na si wana po ndeko apesi solo akotela peine de kona atala fi oyo ya 32 ans comme ya 33 ans atala li solo. Ba conseil na bino ko benga nga opesa conseil te comment conseil wa pour ne wata ba conseil et fortifier ndeko pas dans l'hôpital a éviter à salanine mais yaya soko talinga na robaboué on ça des États-Unis d'Amérique soko za chance benga sur radio lokole to connecter na bandeko oyo ba en États-Unis vie au continue ndeko wana vie ba kisi wana tika yango en même temps pour na bino ba jeune fille Android ba petite amicolo yo o ngala nga mobala bien ngaka mobala bien za la raté na sina pesa no conseil vaut mieux o uto mobala no dans le néant po bolingo ki parate ta mbongo te bolinga dans le néant bozo mbongo ensemble business ensemble na mbala na yo bomo na ndenge mbongo ezokola mais yo okuta mbala na mbongo oyebi ya so mbongo ngo wapi asala ka nini ba cérémonie na sala na butu yo komona ndeko oyo exemple yango ndeko o to ba kité to lobby est-ce que okomi Isuki Awa. Merci à Chris Larise Pelende, réalisateur de l'émission Oyo. Il y a une assistante Winnie Larise Pelende. Merci à Claudine Larise Pelende, au Azagibona Script, émission Oyo. Nous sommes sur la coordination, il y a Mamari Naoumbi Larise Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Alors, gros coucou à toi, Mbotena Yolisusu, Eric Shimanuka depuis Barcelone. Merci beaucoup. Merci à toi, Michael Josh, sponsor du moment. Congolais, automola pendele yabana mboka na mboka États-Unis. Degré mundele américain, na mundele américain noir. Ndenge bazokolata Michael Josh na brésilien. Ndimela ngai. Congo etomboli bendele. Bato akufana bozali wapi. Tra. Il faut soutenir. Na rêve na ngala mona un jour donc il m'a gazé venir ya Michael Josh na Europe. Dans le Congo, président de la République, a travaillé Michael Josh. Pourquoi bien? C'est que bien. Le président africain, a travaillé Michael Josh. Le star de africain, a travaillé Michael Josh. C'est que bien. Allez, partagez, aimez la vidéo. Peut-être que le solo Oyo est sunyote, mais que son de Komoko Songolo et Sikamoko Pakala. Combien? Chap chap. Et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma, pilote commercial to militaire. Avantage yango yo, obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako ça la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayiba ko bongisa ba moteur à avion. Benga Mama Charlotte en Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire.
les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mi balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bon yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndengenini. Merci pour l'opportunité, maman.